Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mbote na kombo na Yesu Kristo. To pamboli nzambe pona mokona elo ya dimanche. Oya pesi biso. Ezali mokolo o nzambe asali biso poto sepa yango. This is the day that the Lord has made. We should rejoice and be glad in it. Nzambe azali malamu, ali nzambe na bolingo, ali nzambe na miséricorde. Na mawa na ye, na miséricorde na ye, nde to komu konero ya dimanche. Eli tango oyo to kumusaka nzambe na biso. Ya live service ya Grace la Church. Yango toko gumba mitu na biso bondela totika programme ona mboka nzambe. Peto kote na adoration elongo na bande kutwali kati na sika oya koyimbela nzambe. Wana zo twali ko tobondela encourager yo obenga ndeko moko, encourager ndeko moko azala connecter sika oyo na Grace la Church live service oyo ka mama oyo benga ndeko moko et partager ndeko moko message na ndeko moko video na ndeko moko oyo to célébrer kolo Yesu elongo biso nyonso oyo azali malamu azali na bolingo pe azali bolingo toboni na komeso Kristo. Papa na kombo na Yesu Kristo topeso merci parce que ozali nzambe malamu bila biso oyo sozopema ekumisa kombo na nzambe biso ali kopema yango tokokumisa kombo na nzambe. Merci pour na ngolo otozi mokona dimanche. Merci na programme oyo. Mais merci pour être étoilé elongo na yo. Birobi epai batuni bali bisati basangani kombo na Yesu Kristo yo ali kata bango. Totiki programme ona boko na yo. Zo contrôle na yango bande ba itisuka. Nyoso za rapuna na kombo na Yesu Kristo. Ondele boni na biso na kombo sto boni bango. Amen. Amen. Bienvenue na kit na biso ya dimanche Grace la Church. Donc yembela nzambe to kumisa nzambe ilonga bandeko avant toyoka maroba na nzambe. Paso zala libre ya kukumisa nzambe, zala libre ya kupambola nzambe, wazo batra yo na ngai, wazo sunga biso pouvoir kwa chabezo na biso. Ali nzambe malamu, ali nzambe na nkembo. Gloire à Jésus. Yemba elongo na biso place ozali na kombo na Yesu Kristo. Yoko bo santé ya kobenga ndeko mwaza la connecter, benga frère, benga sœur, benga moninga la connecter sika oyo na service en so Grace la Church. Gloire à Jésus. Alléluia.
Funga nzambe wana, kumisa nzambe wana. Pambola kombo na nzambe, netola kombo na nzambe. Zungsa gloire pana epotari malamu. Randa raba ikorobo sente kerebeshia. Ikorobo sinda raba sente rebebe. Inanda raba indo korobo santa karaba. Branda raba inda raba sente. Oyondo robo sinta karabashia. Indanda raba indo korobo santa karabaseke. Pambola komo na nzambe, kumusa komo na nzambe. Netra komo na nzambe wana, ali nzambe na bolingo, ali bolingo. Zungsa gloire pana ye, pambola ye, sanjola ye. Mrende rebe inda karabasende. Oyondo robo sita karabashia. E babaraba inda rabasanda. E andaraba indo korobo saka. Karabasanda rababa. Mranda raba indo korobo sende. Indanda raba indo korobo santa. E karaba sente rebeshia. Baba raba indo korobo santa. Yanda raba sakara baba. Mranda raba santa. Bebe rebe indo korobo sita karabashia. Hallelujah. Etre kotonda tu kombo na nzambe. Praso zali kumisa kombo na nzambe wana. Kumisa nzembo te koyemba. Tumbola kombo na Yesu Kristo. Wakufa ine kruzu kwa kuna tsere na ngai. Aso pati makila na epote ngana to limbi sama. Otu na suna miso e ala efase. Zong sa gloire panya. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Marco konti koyemba na kombo na Yesu. Oh, karabasente. Yondo korobo. Hallelujah. Hallelujah. Sinto korobo, ikaraba santa la mashia, brende kerebeindo korobo santa, abarabaindo korobo sente kerebeinda baba ikaraba santa la mashia, ikaraba sente rebebebe. Oh, indandara santa, yandara baba. Baba raba indo korobo, sente kerebe indara bashia. Indondo robo soto korobo. Ibebelebe indo robo sente. Imbrandara basanta. Ibaba raba indo korobo sanda. Eka raba sente rebebe. Yandara
Sente Rebeshia. Oh, glory. Hallelujah. Yanda Korobo Sende. Tombora como ensemble. Si kama tema na boka ensemble. Eza mabira malamu. Omaro banaye eko lonama. Biko produit ba fruit au sensible. Bonde la pour maro bana ensemble. Eza place 4 na mitana na biso. Ensemble ekolo sa koni na biso. Ensemble changer au mo na biso. Na kombo na yeso bonde pa ensemble. Si kama mapona boka ensemble ya maro banaye. Bonde la pour maro ba oyo changer au mo na wana ko yo kango. Et renouveler intelligence na yo. Et ton foi dans la communauté na Yesu. La rebonde la communauté, bonde pense la concerne la communauté Yesu. Papa to pambolio, ton etolio, yo tinda ki morba pe epiki saki. Papa ton dimie te maraba o eko kangola ndeko mokanzo na biso. Ma o eko tonga foi na biso. Eko affecté foi ndeko mokanzo landa. Na kombo na Yesu Kristo. Merci pour nous avoir contrôle à un moment où il y a gloire à la communauté Kristo. Tokangi molemo nyonso ya doute ya incrédulité ya poni tobenga na musikanso na kombo na Yesu. Merci pour l'esprit à compréhension. Même pour mon sang à kosunga biso comprendre ba oyo. Papa pambola mana nito mana yo na kombo na Yesu Kristo. Nete bondeli bongo. Alléluia. Amen. Amen. Zamba malamu mibineme tokumina tanga maloba. Iloba na nzambe yali bomoi na biso yali biloka bomoi otuna ngo posa tango nyonso wanto liaka biloko ya physique sento liaka biloka bomoi Yesu alobi yango l'homme ne vivra pas seulement du pain mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Moto vivre kana li pate na maloba nyonso ezo mena monoko na nzambe. Bomaloba na nzambe yali maloba na ye ekuti pa na ye yango esalaka to vivre spirituellement tato oyoka maloba oyo ekomi ntango oyo akoyoka maloba na nzambe nalingi ozala consente po toyoka maloba oyo onomoso tasosolisa biso nini oyo nzambe abongisi biso na abongisi mpo na ntina biso na premier elo na kombo na Yesu Kristo mpe nazokroaki maloba oyo ekopambola ndeko moko ekokangola ndeko moko oyo azolanda biso. Nzambe na mawa na ye apesi nga message wa grâce na te asi la grâce de Dieu po te bate ebele bazala kokangama na condamnation na culpabilité bazala kokangama ezo freine bana nzambe mingi basepela na vie abondante oyo esa kopesa biso parce que satan na culpabilité condamnation ntango mosusu biso moto ozokondane ntango nyonso tu ezokoempêche biso to flow totambola kati na grâce ya nzambe. Nzambe apesi nga message wa grâce po tina lendisaka bana nzambe ntango nyonso eza na condamnation moko te na moto oyo azali kati na Yesu Kristo. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ntango oza kati na Yesu Kristo eza na condamnation moko te même osalaki akala ya mabe me ntango oye kati na Yesu Kristo ozali condamné te mpo na ntina yango ozala puni te mpo na ntina yango. Alléluia. Donc, Jean chapitre 3. Le titre n'a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il y a une condamnation de mon côté. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Yosa 4 na Yesu Christo. Pour comprendre, il y a une condamnation de mon côté pour notre Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, on a Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Avant le verset 16. Car Dieu attend, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bisous celui verset Oyo,
Zamba lingaki mokili mingi pe apesaki mwana mo Yesu Kristo pour te batu bakufa te mais bazwa vie éternelle, vie à bon moi tant bandimi na kolo Yesu Kristo. Mais dans le verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Babi Nzambe atinaki mwana mokili ote pour a juger mokili, a juger bato, mais a condamner bato. Surtout dans la version anglaise, babi Nzambe atinaki Yesu pour a condamner bato. Maintenant Yesu Kristo pour être dans nzela na ye bato bazala sauvé babikisama. Donc kolo Yesu ayaki kokonda yo na ngai te, ayaki po te nga na yo tobikisama. Tobikisama kekso mabe nyonso oyo tosalaki. Yesu ayaki mpona kokondana yo na mabe wana te, mais ayaki po te nga na yo tobikisama. Gloire à Jésus. Ozolandanga singa oyo pete ozana kata mabe, mais Yesu ayaki mpona kokondana yo te, ayaki po te abikisa yo, ayaki po te sauver yo. Yango te moi qui dimanche passé miséricorde ensemble. Alléluia. Puis on continue dans le verset 18. Celui qui croit en lui est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils unique de Dieu. Donc, où est-ce croire et pas en Jésus-Christ azali juger te. Yesu ayaki mpona kojuge bato te, mais faut okura na ye. So okura na ye, ki akufa na kutu mpona ntina na yo, akufa na kutu mpona masumu na yo, oza juge te. Mais so okura te, oza deja juge. Ye te mtazo juge, mais yo moko ozali juge, parce okura na kombo na Yesu Kristo te. Alléluia. Obe yo moko ozali deja condamné, parce okura na kombo na Yesu Kristo te. Yesu ayaki kokondane mokili te, ayaki kokondane bato te, mais ayaki mpona bato babikisama. Mais fo ondima ye, ondima kombo na Yesu Kristo ayaki kobikisa yo. Soki ondimi, omona ke Satan akokanga na condamnation te. Yo mpe makati na makanisi bazalaki na condamnation te. Parce que comprendre ondimi na Yesu Kristo pe oyo asaki na ekuzu mpona ntina na yo. Alléluia. So quelque part dans une condamnation, dans une condamné, dans une sentence de condamnation kat nangai. Parce que na comprendre malamu te message à grâce. Na comprendre Yesu Kristo oyo asali na cause pour nangai. Pour na comprendre ngo condamnation nyonso ekokende. Mais sentence ya amemera condamnation, mais na ko refuser pas ça que kolo Yesu na ekuzu akomaki le sumu pour être condamné dans la punité. Gloire à Jésus. De bon dans Nzambe nyonso, faut comprendre l'évangile ou la grâce. Faut comprendre très bien. Et que sunga biso makasi. To tambula katna condamnation te. To permettre Satan à ma condamnation na bon na biso. So na croix na kolo Yesu Kristo, jamais na cause la juger, jamais na dali condamné. Parce que na croix et pas na kolo Yesu. Alléluia. A continuer koloba. Na bana verset 18. Celui qui croit en Christ n'est point jugé. Le temps on est en but. Ou azo croire en Christ azali jugé. Point azali jugé parce que Yesu azali jugé na place na ye. Na ekuru nzamba jugé ki Yesu na masumu yo ngai. Pour biso to croire na Yesu Christ, moi tu seras jugé exact. Ah Baroba bloko oyo avant même koloso akene kuluzu. Message oyo izoli mama a. Izali avant même koloso akene kuluzu. Zabe sa révélant déjà que ayaki pona ko sauver bato, aye pona ko juger bato te, aye pona ko condamner bato te. Mais yo faut tia foi et pas na ye. On dit ma kombo na ye. On dit ma misane kuluzu. Pour que Satan a ma condamnation pour un te. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, foi n'a pas dans le colo de Jésus Christ. Et ça n'a que tout le temps pour la carte na condamnation. Tant que foi et liquia et pas dans le colo de Jésus Christ. Puis, eux, ça n'a ngomba gokuta bis, n'a ngomba pour un biso. Na ikuluze ya na croix
pour un biso. Les autres, ça que vous allez condamner, et ce que vous allez jeter, parce qu'au Dieu de la foi, et pas dans le Christ. Aux gens dit maïete, Christ, on a qui condamné, ma soumu a qui jugé, a foutu qui prie, et ma soumu a l'angai, quatre ne Christ. Voilà pourquoi ngai, n'a pas besoin de condamner pour un moté. N'a pas besoin de juger pour un moté. Pour Christ, a foutu qui prie, n'a pas quatre ne Christ. Voilà Jésus. En comptant verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Jugement qui n'a manqué parce que lumière n'a manqué, oh pardon, va préférer les ténèbres au lieu que va quatre la lumière. Pour que va œuvre n'a pas et qui va œuvre et à malamonté. Alléluia. La lumière où elle est sur qui soit quatre manqué. Va préférer nous allons nous abe. Va voir lumière pour que va œuvre n'a pas il a qu'à malamonté. Alléluia. Donc na woloba Yesu Kristo lisusu ayaki pona ko juger mokilité ayaki pona ko connaître bato te mais ayaki pour te bato babikisama bato ba robikisama ndenge ni Jean Rabbi a soko ndimi na komo na Yesu Kristo pour la bagambe soko o confesser na monoko na ko Yesu Kristo comme Seigneur sauveur pour ondimi na motema na yo que nzamba seguse katama umbe ba a seguse qui est vous allez sauver. Alléluia. Donc, quand na Yesu Kristo, on a condamné. Tant que tu es foi et pas dans le Yesu Kristo, mais ça va passer dans le Gomba pour un sinayo. Faut continuer à avoir tu foi na bisa ngorogota. Continuer à tu foi kat na yango. Parce que Satan a rolinga aya a même condamnation kat na yo. A rappelé comme a bien passé, a rappelé que zambazo condamné yo, a rappelé que zambazo punir pour un nini ou ce qui n'a passé. Mais tant que vous continuez à maintenir focus na yo et pas yeso puis sangoma gokota au moins que au ndima condamnation et la carte na yote. Alléluia. Au ndima culpabilité wante parce que yebi que ça moto moko na kuruso ou a kufa ki pour anti ma bewana. O zamba pinisa ki na ma bewana. Moi bi somme senga que la pine. Senga la pine. Ya mokolo Yesu Kristo ayaki pine pour ma sumu yo ngai. Gloire à Jésus. Avant de vous comprendre le avant. C'est que tout le temps, Isaïe 53, sous. Isaïe 53. Et là, verset autre temps à Mouming, mais dans le temps en sous. N'a ton à fond dans ma lame. Pour comprendre autre le avant. Isaïe 53. Dans le temps, verset 5. Bien sûr. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Oui, bah, ah, Yesu Christ. On a qui blessé pour notre souffle, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, punition et personne qui m'a dans Zambé. Le lot osant qui m'a dans Zambé. Là, ma to puni yote, a to condamné a jeté, parce que punition la condamnation est quoi qui est pas dans Yesu Christ. Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La chose c'est que punition ou il y a condamnation et quoi qui est pas dans Yesu Christ. Donc, il y a te cause la punité, te cause la condamnité pour la mabe auto saraki. Non pas pour tout ça malamo, mais ça dit beaucoup plus pour nous. Où Yesu Christ s'en a ngoma ou de point na yo nanga. Yango c'est que ngana yo toute la punité. Ngana yo toute la condamnité. Alléluia. Na ko répéter sous. Kolo yesu qui na mukile oyo pour na ko condamner batote. Le ministère de la condamnation est allé en Zambété. Alléluia. Condamnation et où tu n'as pas en Zambété. Condamnation où tu n'as pas à Moïse. Satan. Condamnation où tu n'as pas à Bissou Moko. Alléluia. Zambé a condamné à batote. Yesu ayaki ou te bateau, babiki sama, nanzera naye. Gloire à Jésus. Tu vois, dans Jean chapitre 8. Tout le monde en bien bien. Jean chapitre 8. Je suis bien histoire très bien.
Là-bas, verset 1. Jean chapitre 8, là-bas, verset 1. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, ils enseignaient. Donc, Yesu est la montagne à Olivier. On a tongo à Kenagi, sous le temple. Et bati nyonso bayaki et pas naye. Ayaka ovanda, bayaka ovanda pe Yesu azoko enseigner bango. Yesu m'a enseigné tant nyonso mo bana nzambe. Alléluia. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et là, on s'en a qui va scribe, va pharisien, va tout le monde que non, nous avons ma soumouté. Bah, il y a ça, ma soumouté. Bah, c'est séparaka. De ce que je peux mettre, il y a ça, ma soumouté comme ça, la salité. Il y a ça, ma soumouté, il y a ça, la salité. On va bien, on va pharisien. Bah, tout va y être mingi, mais ma tchang en pratique. Alléluia. Bah, mon akama, béa, bat, moussouma, béa, bat, moussou, qui va ta ma soumouté, mais bah, on va zala, bat, malam. Bah, il va te oyo. Ba meme pa Yesu Kristo moi sumoko o ba tangaki na diter. Alléluia. Ba meme moi so pa na Yesu Kristo. Ba meme ko mbalite, ba meme ka moi si. Bo mbala zaki wa. Révité place mbala zaki. Ba meme moi si. Verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, ba tie moi so na 4 abato au peuple. Puis ba yebisi Yesu Kristo. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Quand moi si oyo na kati na ekobo na adultère, na mbeto adultère. Dans verset 5, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dit-il? Moïse n'a mis beko na biso, après ça qui biso ordre, yako beta mabanga na mwasi ya boy. Mwasi oba kangi na flagrant délit adultère. Photo bétain mabanga, photo bomae. Et y'a qui loi ya Moïse. Alléluia. Y'a qui loi Moïse. Bah yepsiko Yesu Christ yozo lobani. Verset 6. Il disait cela pour l'approuver, afin de pouvoir l'accuser. Bah qui boy pour encore approuver, pour pas qu'on soit pas en moyen de funda, y'a quoi accuser. Pour soit la bique non, pour bétain mabanga, yozo contre Moïse. Soit la bétain mabanga, bon yozo baga ko ça. Bah yep pour nous approuver ce que je vais tester. Bah elo va accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Yesu ali na se aguma bri na se azoko na beto ti mamnya ba mokoma. Na ina spéculer pardon te. Na bana okoma sirema to yebite makamnya ba okoma na se. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Là-bas, on continue à interroger, on continue à interroger. Yesu atombami. Abi kat nabino. Ou azangi le sumu. Abuaka libanga epanaye. Alléluia. Bah on va y na Yesu Kristo. Olubini na likambo oyo. Mwasi oto kangie na dete. Yolubini. Mais Yesu a ici bisu bango. Kat na bino ne bozali a o muna sami isumute abwa kilaye libanga. Mo place bakanga maki. Do Yesu comprend que bango nyusu bala ki wana bazali kat na masum. Moi ça oui bakanga na dilité. Mais limsu bat mo so bango me pena moi so limsu muta muta kat na isumu na yi. Alléluia. De bazali na droite ya ko bamba moi so wana mabanga. Alléluia. A continuer, la Bible continue à verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Yesu a goumama Yesu na se, azo continue jusqu'au combat dans ma belle. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis les plus âgés plus qu'au dernier, jusqu'au dernier, pardon. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Tant que ça, yem si ma monde wana, bazalaki accusé na conscience na bango. Conscience mo lobili bango bisu to la batama be, ba ko se retirer moko na moko, bana mikolo na se.
et moi si atikalaki yemoko. Alléluia. Verset 10. Alors étant élevé, et ne voyant plus que la femme, je lui dis, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et ça dit, moi si. Ouais, bah tu vas accuser yo. Est-ce que tu t'a condamné yo? Verset 11, lui est répondu, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc, comprendre l'histoire, vous allez clair. Mais bien comme Moïse, et le mec que moi, je vais bêter ma banga, bâton, bah, on a mis à Moïse, ou bien que moi, je vais stocker dans des terres, il faut bêter ma banga. Mais Yesu a eu pour avoir compris, mais bien comme Moïse. Mais Yesu a même la mise au grâce. Yesu a même mis au grâce. Il a compris, mais comme Moïse, il a abouli la moitié. Mais tant que vous avez 4 sur Christ, mais bien que vous allez accomplir 4 naïs. Yo ko temps pour la semaine na foi et pas dans kolo Yesu puis à saint ngomba ko tapo ansina yo. Mais to comprendre mi be comme Moïse, na mi be comme Moïse, mutu moko a ko telema liboso na Nzambe. Parce que mi be ko lobi ko sala ko bote. Mais so ba ki soko talika na mwiso, moi sina misu mo ya ko lola ye, ko sala ko bonaye. De to mo ki na mi be ko mutu moko te a cause la justifier. Mutu moko te a cause la sauver. Yango Yesu ayaki. Parce na mi beko oya Moïse na bapesa ki Moïse et yaki mabete mais ebanako la musa masuma bato. Ebanako la sa place bato baza masuma zo la sa masuma na bango. Pote bato et pote titan Yesu ko ya mutu nyosa pour se pana Yesu pas la sauver. Gloire à Jésus. Donc na mi beko a Moïse toujours landango oko zo la sauver te. Donc a sauver na foi et pas na kolo Yesu Kristo puis à sena ngomba to point na biso. Donc Yesu aye pour na kango la biso na condamnation oyo mibeko ememe la biso. Loi ememe la biso. Aye pour na kango la biso na loi oyo nous avons appelé pas Moïse avec ma bête pour ma soumettre les kata mokile et on a appelé que loi pas Moïse. Mais ce a kango parce que na sima loi et bango ya na ba malédiction ba Hollande. Ce que tosi loite, ou vous en avez maudit, vous gagnez un garage, chapitre 3, verset 13, Yesu a quand vous l'avez sur la malédiction loi. A comment dit loi ne coulouzo. Pour être bencha Abraham et qui t'a pas n'anganayo. Donc, vina biso et sengen abiso, te vas la foi et pas dans le sur Christ, puis à Saint-Angomba, vous t'apprends à biso. Na répété sous, mi beko et j'allais ma bête. Les 10 commandements et j'allais ma bête. Mais bien qu'on a appelé Moïse ma bête. Mais il faut vivre dans la foi et pas dans le colo sur Christ, personne n'a pas de point. Parce que quand na mi beko, mon takoto son union surtout azalité. Bien sûr, au bout quand me beko moko, au bout aux amis coupables na union surtout. Alléluia. Yamamoni Yesu Christ awa, abina moi sur oyo, ngana condamné ote. Il doit aller sur moi l'accès grâce, miséricorde. Abi marié au kangabi na mabe oyo, bagani ne kobo me na condamné. Parce que ngana yaki te pour ensina yango. Yesu ayaki pour na ko condamné yo na ngaite. Bato mari ke no futo bete ma banga. Ba yene pa na Yesu. E ba sala ke rêve parce que yene pas moto ay ko biki sabato. Alléluia. Et donc on appelle moi ça sala ki atelema ikaka wana. Même pas bato ba kei mais ya tikere ka place wana. Et maintenant, est-ce que mon temps qu'on a entendu? Non, Seigneur. Donc, avec Yesu Christ, Seigneur. Donc, à croire de Yesu Christ. Bien sûr, on a confessé Seigneur dans mon qu'on a aidé. Puis, on dit, mais moi, je vais me dire aller sauver. Donc, moi, je me dis, mais d'accord, sur aller Seigneur. Aller Seigneur. Yesu Christ, n'a pas condamné. Aïe tant de grâce, c'est pas naïe. Aïe tant de miséricorde, pas moi, son nom. Aïe tant de condamné. Mais kende ko sala sumute. Deux choses one. Liboso grâce na condamnote. Deuxième, il kam ko sala sumute vérité. Alléluia. Bien sûr, Yesu ali plein de grâce et de vérité. Pe yangonde l'accepte pas moi sur eux. Abina condamnote ali ngolu aujourd'hui.
Faro na condamné me be ko se ba na me be ko se ba beto mabanga. Mais le rôle y est pas in ngai, ba même pas na ngai, o telemi a, o be nga Seigneur. Ngai na condamné te, na jugé te. Mais kende ko sa soute. Tu vas penser vérité. Kende ko zonga sur kamboate. D'autant que je vois quatre sur Christ, osa condamné te, non pas seulement yango, grâce à Nzambe et ko sunga yo, ozongi la kamabete. Olonga ka tentation Satan. Montant à comprendre la grâce de Dieu. Montant à comprendre le message sur Christ. Montant à comprendre la vie de sanctification sans à forcer. Parce que comprendre que ça peut faire pour un sangay. Et à l'ingolu. Parce que nous avons l'embissement. Puis que nous avons vendu 4 nangai. Avant nous avons la 4 dans la sanctification. Avant nous avons la 4 dans le Nzambe sans qu'il a forcé. Par exemple, nous avons la 4 dans le et zo tinda et zo sunga yé attendre la 4 dans la sanctification. Grâce il y a les personnes à Yesu, grâce à les mouya au Nzambe, à zo pesa moto pour te moto attendre la 4 dans le Nzambe. À 4 attendre la 4 dans la sanctification. Grâce ils ont enseigné moto pour te attendre la dans le Nzambe. Avant de terme c'est la grâce c'est au dimanche prochain. L'inateur, pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais ça peut mourir. Et là, quand tu as grâce sans âme, pour ceux qui ont grâce sans âme, tu vas condamner. Tu vas condamner. Ce pour la Yesu Christ, tu vas condamner. Dans ma bé autre salaki, bé to salati robere to salaka, tu vas condamner. Alléluia. Mais dans la grâce sans âme, dans la homicide, ce que je sens dans le monde, tu vas les condamner. Personne qui continue à foi et pas dans le Yesu Christ. Peut œuvre à quoi et ça la kengolo na nzambe et kola bon mon abiso to tambula katna elonga likolo ya masumu. Na banda moi je comprends message moi je terre. Donc moi si oyo Yesu aitande epanaye aitande pas moi si oyo grâce. Abina condamné yote. Apesi dona pas de condamnation. Na mokili ba kwa yose ke non ko sa su mabete bon to condamné te si ko to condamné yo mais so ti ko sa mabe wa to condamné te mais Yesu asaki ni abili boso na condamné te tango bina condamné te a empower be apesi nguya pa moi swana pour te akende asa su mabete. Hallelujah. Parce que dans na su moi sanga ba ah lo ba bi singa ibo na ko zo na su kampote do ba na su ngolu o pa ko Yesu Kristo a condamné ngate bato ba keye na rozonga sur kamote. Bien mais on comprend la grâce en Nzambe. On comprend mais sans écoulouzo. On comprend que ça qui a qui pour sauver yo. On rozonga rasuna mabete. On rozonga rasuna via masumote. On rozonga te. À moins que mouton na ya mbie soki sote. Be mouton a kat na ignorance. On a comprendre le message à quoi. A comprendre que ce qui ça y a pour sauver kat masumo. Akoko zonga rasuna via masumute. Pona ozonga te parce que grâce wana nguyo wana muni mo santo ba ko sungeta monoso atambulaka na vie oya bonzambe. Grâce ko sungai. Alléluia. Pour te le sumu et aller mabe. Le sumu peut fondre la porte pour mon Satan à côté de vie à moto. Le sumu ya ko bebi sa vie à moto. Alléluia. Donc, yeba ke kolo yeso aiko condamné na ngaite ama ben so ko sala to ri condamné na ngote marabi ke kende ko sala ngo susute a person yo na nguya pour to sala ngo susute tangi to konje ko tia foi et pas na ye ko ndima misango magota ko ni makaki pini point na biso to ko zonga suko sala mabete. Hallelujah. Le Yesu alobi anatan mosusu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ça c'est très important. Tu comprends le verset 11. Elle répondit, moi ça à répondre, non Seigneur. Et Jésus lui dit,
je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Yozolanda lelo o bien-aimé. Nzambe azoloba azo condamné yo te kolo Yesu Kristo mekende kosala solution te. Malobaka ozo yoka kati na sika oyo ekosunga yo otambola via masumu te. Alléluia. Ebike comme bato na mokili oyo tokozanga berere te parce que mutari parfait en réalité. Mais vous avez le ozo salango volontairement to tambola masumu ozo liango pino vana kati na masumu ezandewante. Parce que maloba oyo ezoli be grâce kati mona yo. O comprendre ça mutu mwa yaki na mokili ko komene kolo Yesu Kristo ote abikisa yo. Na ekuluzu kuna akufaki pote yo ozala condamné te. Ozala jugé te. Okenali felote yanga kufaki. Akufe pote la sauver. Recevoir rango. Pe konti ko tia elike pa na ye. Ke yo ko continue via masumu te. Onyo sozaki na passé ye a condamné yo te. Onyo sozaki na passé a condamné na répété. Malbi kende ko sala soute. Kende ko zongra soute. Kate grâce wana maloba wana nkolo so kizo nguya et libérer grâce au mona yo. Kende ko sala soute. Kende ko zongra sur kamboante. Comprendre que ça koufe pour ntina li kambongo. A koufe pour mabe na yo. Pour te venir ngai to za condamné. Gloire à Jésus. Dans l'action au moko. Oh grâce de ça la pramoto. Oh message robaki Yesu robaki na condamné ote. Après ça grâce c'est pas moi soana. Ala c'est miséricorde pa na ye. A limbisa ki na likambango ni salaka. Mukanda Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2 verset 11. Tite 2 verset 11. Non, tu as sur la grâce tété, mais tu dois condamner tu as la grâce sans Zambé. Dans le fond, là, moi, parenthèse à moquer, tu comprendre. Tite chapitre 2, verset 11 à 12. Tite chapitre 2, verset 11 à 12. Tite Tatus, en anglais, Tatus, chapter 2, verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. La grâce ensemble, elle est source de salut. Source de l'obico, elle est grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au modèle de la foi. La grâce, elle est colorée, elle est pleine de grâce de vérité. Grâce elle est colorée. Misalo senangomba kokota. Source ya sali elle est grâce. Elle est loité. Elle est grâce. Par contre ba awa. Grâce à Mosiko verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. De grâce au à moto akima mabe. Akima makambo za nzambete. Donc, attends, kat na bon zambe. Grâce à Seigneur Kamoto. Tango, Yesu Bible ne pas moi soina, ngai na condamné ote. Donc, enseigner déjà, na condamné ote, mais kende ko sala soute. Donc, tango na condamné ote, enseigner déjà. Abi, nanga osala condamné betanga mabanga. Mais moto, abi a condamné ngate. Ala kisinga bonté, alimbi singai, ala kisinga miséricorde. Les enseignements papa moi soina. Nous devons comprendre que les Zambé, Yesu Christ a été pour condamner des enseignements. Les enseignements. Ils ont le enseignement bépa moutango, moutango l'imbitio. Donc, il a moussera conscience à moutou. Conscience que l'homme gagne, t'es enseigné. Il y a un moment où moussou a enseigné moutou, moutango bi, t'es nzamba l'imbitio. Donc, les enseignements mumba, oyo, mouton a péché. Les enseignements mubimba. A condamné, t'es malbi que non. N'a condamné au thé. Mais à étant de miséricorde par moi soina. De moi soina qui enseigné déjà. Mais tu quand même tout enseigné les lois. Na oko so sai na ngunda ko da ponsi ngana yo. Et c'est tout à pini. Et c'est tout à condamné. Et c'est tout à la malédiction loi. Mais quand Yesu ne cause comme une malédiction. Quand Yesu Christ a qui pini pour ngana yo et enseigner biso.
Et l'homme sa conscience na biso. Pour tout temps, la carte na bon zambe. Gloire à Jésus. Avant de pas en place de la matière, grâce et enseigne à biso. Elle nous enseigne à renoncer à l'imputé. Donc, nous avons enseigné muto akima makambo zara bon zambete. O renoncer na yango. O renoncer na masumu. Ngolo zo enseigné biso. Tant que tu as kolo yesu ne kuruzo. Tant que tu as filmé en kolo yesu Christo. Ndenge qui crucifié. Ndenge makile tanga ndenge abeta maki. De fois enseigné à yo. Orbi ah moto oyo. 2 Corinthiens 5, 21. O asé qui soumouté. A comment qui soum pour te sur la justifier. Et ça enseignement on bimba. Donc comment qui soum pour être sinangaye. Pour nous agir c'était ah. Faut na tamura bon zambe na grâce oyo. Faut na saisir grâce oyo. Dans la grâce na frustré grâce dans zambete. Parce qu'elle est ngolu. Tant on va nous consender on a bien aimé et que changement au sein pour mon nom effortless change. Ma cancer ko changer, ba désir ma beso kende. Makamwa masumezo kende ozo cancer on souté. Omo cancer a kolo yesu. Na c'est na ngoma kota point na ne kuruzo. Yango ba no ya kat na makanjwana. Et ko kimi sa pose en zoto et kimi sa nzema mama be. Pour tous autres tia foi et pas na kolo yesu Kristo. Ozo tombora ita onyoso bike ya kufaki. Pour te na ko sala condamné. Kolo yesu ne kuruzo. A kouf pantina na pour te na condamné. Pour na juger le on a les juger na li condamné na masumu na ngai. Pour te kolo yesu. A kouf un course pantina. Grâce oyo yesu apesi pa moi sabi na condamné ote apesi grâce panaye. Alléluia. Et par bi kende o sa souti de maloba wa ya grâce yango c'est que moi sona akende asala suma bete. Dans autant de version. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc grâce au enseignement mission. Tout renoncer à m'amboser à bon zambete et puis d'aller lula ya mokile oyo. Et à vivre dans le siècle présent sur la sagesse, la justice et la piété. Pendant qu'on vivre peu sous le siècle au présent. Dans le siècle au présent, selon sagesse en Zambé. Donc vivre dans la justice en Zambé et puis dans le bon Zambé. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maroba na grâce. Et donc ça que yon nangai. Tu vivre dans la sagesse en Zambé. Tu vivre dans la justice en Zambé. Tu comprends, tu as dit juste et bon dans Zambé. Et puis, na bon Zambé nyo soto. Mais, et aller sangomala makoro Yesu Christ. Il n'y a pas de condamnation. Point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand vous êtes sur Christ, vous allez condamner. Point de condamnation, pas de condamnation. Comme il condamne à côté, yomoko. Comme il condamne à côté, quand il capte mon temps condamné, quand permet de condamner la condamnation à côté, pour te les quatre sur Christ. Sur les quatre sur Christ, ndimaye sur Christ. Mais quand tu as foi dans le panaye. Donc si Satan a rappelé ma belle au salaire que le bagage non, que ce soit pour faire point sur les couloirs. À ça pour faire qui, à qui punit pour ma belle on a, là on a payé pour la signer. De vous rappeler à Satan. Il y a une photo dans ma personne merci pour la Jésus-Christ. Pour la mission des couloirs. Il y a celui qui punit, il qui condamne les couloirs. Pour être dans la condamner, d'aller justifier, d'aller libre de l'oyo. Nous sommes condamnés à la punir, nous sommes punis sous terre pour te corroyer ça. A foutre que moi je suis dans la maison. Tant que je l'oba yango, et je tombe en focat na yo. Et ça là qui au temps là ko banga Zambé. Tentation yobité tété, il y en a mutu moi pour faire pour ça na. Na ça la punir, la supinité, pour une finance zongla sur le cambo. Pour finance zongla sur le cambo. Pour y ce que ça pour faire pour dans la punir. Au moins que on ko tambola. Na piété nyosoto, na bon Zambé nyoso. Tant qu'on comprend, on a donné pas de condamnation. Ils ont dit qu'abobinami, tu méritais à monter. C'est mieux que tu as mérité condamnation. Tu méritais jugement dans Zambé. Mais tant que tu es quatre sur Christ, condamnation est longue, jugement est long, n'a comboné sur Christ. Dans la sangomara m'a couru sur Christ. Sangomara ma grâce, c'est bien aimé pour l'anganayo. Dans ma casse na yote, dans ma yere na yote. Mais simplement, na Jésus Christ
asala ngomba kokota pour atina yo na ngai. Gloire à Jésus. Oko appliquer principe au susu. Na makansi tozala ngo ntango nyonso tu ke nali condamné masumba papa asalaki bapéché basalaki ezokolela mpo na ntina ngai. Okoki mpe koutilize yango toujours principe oyo ke nkolo yesu kristo azalaki puni mpo na bainiquité bapéché orépété bapéché baboti basala oyo emema malédiction kati mo na biso ememaki malédiction pardon nkolo yesu kristo azalaki puni mpo na ntina yango loko azalaki puni mpo na ntina yango tana kati na yesu kristo malédiction wana yesu amema yango ngai mwana atambola na yango ezali te donc obana orefuse yango okorefuse yango okondima yango te vanda kati na yo okokonfese yango te pa okomprendre ke bainiquité wana nyonso tu kati na yesu kristo amemaki malédiction. Galate 3:13 elobi na biso très bien yesu akomaki malédiction arrachaki biso asombaki biso na malédiction alua po ete akomaki malédiction ekuluzu afin ke bénédiction abraham ekita bomoi na biso. Gloire à Jésus. Mais vous comprenez le message. Condamnation au mibé comme maki. Que osala pini, osala moti. Kolo Yesu Christ kuluzu ye afuteki pri ya masumu wana. E maki condamnation na yo, e maki malédiction na yo. Loko afuteki masumu wango condamnation pe ezali efface na makila na ye, malédiction pe elongwe. Otambo la sikoyo katango nzambe faut comprendre. Il y a un bon Dieu pendant dimanche prochain landa biso. To bon enseignement c'est la grâce de Dieu. To c'est la délivrance c'est la grâce. To bon enseignement c'est la grâce. Na ko fungola nde no ko kangola na grâce. Grâce au moyen de la foi. To na enseignement c'est la grâce de Dieu. Délivrance par la grâce au moyen de la foi. To ayo. Et ko fungola boyebi na yo. Oko kangolama na kombo ya Yesu Kristo. Poposa nzambe ezali yo okangolama. Aza poussé au temple la carte na condamnation. Aza poussé au temple la carte na culpabilité. Parce que kolo Yesu Kristo ayaki pona ko jiyote. Ayaki pona ko kangola yo. Ye moko ne kuluzu alaki tout est accompli. Alléluia. Amemaki masumu na yo, amemaki masumu na ngai, zamba binisaki masumu. Ote yo na ngatu na kimela na nzambe lelo. Lelo oza na guerre na nzambe. Oza na guerre mungo na nzambe. Nzambe na kanda na mote. Tanzo tala yo. Aotana na miso oya miséricorde. Oza na kanda na mote. Pote kanda na ye nyonso ekuya ki epa na Yesu Kristo. Amoni kanda oya mwasi oseba bete mabanga. Avant que Yesu Kristo kende kuluzu ekuya ki epa na Yesu Kristo. De bakoko bete mabanga te parce que ya ki liboso na Yesu Kristo. Ya fu Yesu alobaki o azali smute bete mabanga baso bapanza ki. Hallelujah. Parce que Yesu ayebaki nazo kende kuluzu pona makambo oyo. Mambo bamemelinga mwasi oyo yango na okende on kuluzu ya ko mabanga te. Na déclarer na kombo na Yesu Kristo. O nyonso ko tomora mongo na ye pota bokro mabanga eko simba na kombo na Yesu Kristo. Eko simba na kombo na Yesu Kristo. Alobro mabe po makambo oyo sangi na passé. To canceler maloba na kombo na Yesu Kristo. Pote kolosi ne kuluzu akufa point na yo. Condamnation zali ya yote, culpabilité zali ya yote na kombo na Yesu Kristo. Wana banyo sa condamnation ya culpabilité, bakolo ba compte yo ezala ni sans effet na kombo na Yesu Kristo. Tambola kat na kimia nzambe. Comprendre que Yesu ayeko bikisa yo. Ayeko jiyote. Ayeko jiyote ayeko bikisa yo. Ayeko bikisa yo na ngai, ayeko jiyebisote. Azali malamu mingi. Pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Vous allez quatre na Yesu Christ, vous allez condamner. N'a pas ce verset en haut. Romains chapitre 8 pour tout succès. Romains chapitre 8 pour tout succès. Voilà. Romains chapitre 8 verset 1-4. Il n'y a donc maintenant aucune il y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a donc maintenant
aucune condamnation mon côté. Pour là-bas, oyo, bali kat na Yesu Christ. Condamnation mon côté. Mon côté. Pour là-bas, oyo, bali kat na Yesu Christ. Yo zali kat na Yesu Christ. Et ça, condamnation mon côté. Pour l'instant, comme il condamne à gâter. Comme quand il chante condamnation. Ne pas dire que probablement que na bambo zo yela ngai po ona saki boy. Po na saki boy na saki boy. Yango zo yela yango za bazo condamner yango na zo rapini po ntango ko loba ka maloba wana te. Ko peut ça accepter à diablité. Et ça condamnation mon côté na ba o bali kat na Yesu Christ. Gloire tango zali kat na Yesu Christ o zali condamné. Oui papa a discipliné ba na o ya lingi. Mais papa ya kan pona ko konaye bana ko a baby sa vie na bango ezande monate. Moi si o bana ko bomaye. Ya ki condamnation jugement a condamnation ba bomaye. Mais Yesu abakite. Yango tenga na yera ki. Alléluia. Eza condamnation mote pona sinayo. De manière vraie nyoso satan ko sala. O ba tabe ba ko sala. Pona ko baby sa vie na ko simba te na ko na sokiso. Parce que condamnation mon côté, il dit pour nous obali kat na Yesu Christ. Tambola kat un message pour lui. Le bagage n'a condamnation mon côté. Le roi zakat na Yesu Christ, n'a condamné gloire à Jésus. N'a dit condamné kat na Yesu Christ. N'a dit condamné kat na Yesu Christ. Le bagage yango, alléluia. Le bagage yango n'a dit condamné. Monta mokila ko condamné ngaité, Satan ko condamné ngaité, pour n'ali kat na Yesu Christ. Condamnation ezali ngaité. Jugement à mokili o ezali yangaite. Alléluia. Même temps que tu kufa ke na lola, rozagir ma sumo to agir peut-être ba misalo 5 sala ya rozagir. Oui ba soba couronne ko kozwa. Mais longo de la kat na jugement oyo, il m'a ba kat na fait. Posali kat na Yesu Christ. Gloire à Jésus Christ. Kat na Yesu Christ yona ngaite bigisami. Kat na Yesu Christ recevoir donc il y a pas de condamnation. Eli kabo ozo ba péché na ngai. Ndenge mo so azwa ke sorobaki na condamné kende ko sa suma bete. Jamais zo balelo oyo na condamné recevoir grâce wana kende ko sa la suma bete. Grâce nzambe sunga yo na ngai to tambola kat na bo nzambe. Grâce nzambe esunga yo na ngai to tambola kat na justice nzambe. Grâce nzambe esunga yo na ngai to tambola kat na sagesse nzambe na kombo ya Yesu Kristo. Parce que grâce et yaka pour na enseigner moto ndenya botambola kat na bon nzambe ndenya botambola kat na sagesse nzambe ndenya botambola kat na justice nzambe grâce wana epesa na yo na ngai na poko na premier lo na kombo ya Yesu Kristo recevoir ngo recevoir donc il y a pas de condamnation et elle kabonza bazali ko pesa lo o tambola kat na relation zali condamné te tambola kat na yango uzali condamné te na yango wana kende ko sa suzali mabete na kombo ya Yesu Kristo ndete bonne bongo amen tunda nzambe comme na suka pambola nzambe place na kombo ya Yesu Kristo papa to pambolo tu peux gloire répandre yo na nyoso de gloire o te biso na poko alors na ziranga mo no papa eza condamnation mon côté na bali kata Yesu Kristo eza condamnation mon côté na ndeko azula na France na kombo ya Yesu Kristo c'est donc on n'a pas de condamnation et affecter ma conscience, affecter ma conscience, frère et sœur, à comprendre Jésus Christ, mais pour condamner, pour sauver, mais quatre naïe, et ça quatre naïo, et ça condamnation mon côté. Tu pambolo papa to commission, na combo na Jésus Christ, ndete bonne libongo. Amen, amen, amen. Na ma pambola ma, na tanto l'exili bosnaye, ou à maroba autre, qui doit en servir sur mon corps. Bon, j'ai dit parce que nous avons le cas d'anglais, mais tu le qualité. Mais je dis, ou par la grâce, tu crois que tu as le cas. Tu as terme enseignement en anglais. Sur l'anda, j'ai dit à partir de 20h, nous avons l'enseignement en anglais. Du coup, c'est pour l'anglais. Tu sais, c'est pour l'imbécile. Pour j'ai dit passer tu le qualité. Mais, nous avons l'ensemble. Tu crois que j'ai dit autre pour le cas. Gloire à Jésus. L'anda programme sur la Vision Plus TV à prière, chambre privée de prière, chaque vendredi à partir de 22h. Au Pambola Ming. La prière autour de ça. Quand vous savez dimanche prochain, tu vas enseigner sur la grâce de Dieu. Et que tant moulaï, il y a côté la grâce de Dieu. Grâce c'est ça, on a bon moto. N'est n'a pas la carte na grâce.
tobama sema au dimanche prochain kozwa mwa ntango molai ekopambola bana na nzambe ekokolisa yo susu mpe je crois ke okokangolama na kombo na yesu kristo amen amen watukutembola nsima amba pambola bino baba